Bandeko toyokaka soki mutu akufi abandi kobimela batu ezalaka yete mezalaka pito batu o balataka nzoto na ye to molimo na ye babimelaka batu ezalaka solo to ya lokuta lisoto kobeta lelo na yebite to benga yango témoignage to ndenge nini papa moko abimelaka mwana na ye tangu ba délivrer mwana aji molimo ya mwana kenango. Donc mwana ya mwasi jeune fille akufi pasteur azongisi ye makambo ya pasteur ya kolamusaka batu oyo trobet boka ndenge ningisa Johannesburg yango tokobeta lisolo lelo awa na sengi na bino bosa attentif po aba papa ya bwania ba mama ya bwania ba ya bwania bazalaka bino moko bo tirer conclusion eza ya solo to eza ya lokuta po aza la pièce contre pièce yaya na kolakisa wa image ya ndenge ezali omona okomona image mutu bena kufaki bazongisi ye osala discernement yo moko mbote pe matondo longoni ya isonga mboka bino bande ko nyonso bolandaka radio lokole télévision et pa wapi programme oyo to sala yango pona bino pona ko aider communauté bino moko ne opesa biso ba histoire vraie oyo so leka partout na communauté ya batu ya mangala bisika baso bozali ata na Kinshasa ata na Gaborone ata wapi na monde entier sika so oyo bande ko balobaka lingala bazali opesa kabiso yango to beta ce n'est pas pour na ko nuire batu mais pour na ko sunga esika nde ko alongaki yo pe olonga esika nde ko akoya ci difficulté atuni conseil pour to pesa conseil pour programme oyo radio lokole masolo ezoko sunga batu ezoko sunga batu kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek votre humble serviteur wana opona oyo bayebi ngai te kombo na ngai yango wana ba bayebi ngai longoni apelo batondo ezonga o mboka bino ba o basabona de na chaîne oyo merci mingi bo partager ka émission de to ba chaque fois soki yo esungi yo te pete ko sunga ndeko moko songolo ne sika moko pakala to partager toujours soki no s'abonner te s'abonner et puis finir cloche de notification pour orataka ba programme na bisoté. Tika to pesa lokumu pe matondo avant to banda émission oyo na sponsor officiel la chaîne oyo Radio Lokole TV Yannick Kinia ngana benga kaile les dragons de la monnaie congolaise. Il aide tout le monde, même les hommes d'affaires appellent Asunga Kabango. Ce n'est pas parce qu'il a l'argent, mais c'est parce qu'il aime les gens. Yannick Kinia. Mbote na maman Brigitte Boukassa, maman na Keila, moi si à Libala. Libala nde kombo na ye. Ça y est, Libala ezate. Okomi la servante, c'est que bien. Mbote na Tijon Lushombo, ya maman Franc, impresse à New York, na Bosanité. Didier Jenga Bokula Kaye Kofo, autorité morale à Mongo Nyos, tout le sako yaya. Balabala toujours, yo oyebi. Ya maman Metamu Kendi. Mbote la premier ministre Boza, Matata Mpogno. Salon Hilary, à Rosentenville. Donc 100 tonnes, la carte à Rosentenville. Mbote na Chibwa Bamoulouba solo, des trophées, yo de Mankambu. C'est que bien, Oumela. Tika na pesa mbote ya souka na mon ami personnel. Commandant congolais Anderson de Djobour. Bon anniversaire. Et puis birthday to you, mon frère. C'est que bien, Oumela. Vaut mieux tard que jamais. Ndenge na baki na bandeli awa epesi pasi soto kubeta boyoka sosolo yango malamu zo sala discernement. Jeune fille oyo akufi azlamuki ebandaki ndenge nini. Jeune fille oyo papa na bango akufa atika na âge ya 5 ans. Papa na bango avant kufa kaka ndenge zalaka azalaki na ba grand na ba petit frère na ye noko na bango abanaye kotangisa ye classe tango asisi kelasi. Et à cause de que papa na bango kufi et puis noko na bango koma na bambongo na ye to développer la 4e émission de bomona tangu papa akufaki jeune fille oyo azalaki na âge ya 5 ans tangu akoyi mukolo na ba 5e des humanités po mikoyi komika ba humanité kaka 6e des humanités 5e des humanités parce que le bataki humanité nini scientifique commercial rien ezaka humanité ça va tous on rende moi humanité. A combien il piqué ba crise ba benga ko ya maladie ya épilepsie maladie ya ndeke
okomona afandi kaka boye agangi hey akwei malade ndeke abandi kotutuka siko teleme komaka habitude bamesanaki babiso akwei malade ndeke so okangi na musapi ya munene ya makolo oniefuki yango soko obaloli sipo ndenge nini omona alamuki soka alamuki bakotuna ye nini azolingolo koloba eloko te grande sœur na bango ya mukolo abalaki akomaki kofanda pa na ye quelque part teleme makambo ya bandeke kozonga bakanti peut-être que non ndako wana ba spiritualité ezali ekosobi te mama pesa nanu leki ya kofanda pa na ngai leki pa kofanda pa ya na ye leki nde autre beta solution fi oya kufi ala muki akoma kofanda pa ya na ye ça fait un bout de temps battant ebele akoya kisu malade ndekete il se fait que jour moko we bavandi ya fandeka ye moko bende barobi bamoneka gangi hey akoyi malade ndeke wana oh po yana bango atikala komona tendeleki na ndako ya malade ndeke bane ko yebisa ka tanga ko ene ngwana abengi siko pala bango le panga famille mama na bango mais mama leki akoyi malade ndeke ni bondo ba abosala ne abi akoyi malade ndeke ko banga te soka musapine ya suka wana ya munene fina yango balola ye mona akolamuka asupika ndenge wana fini dikola munene wana ya musapine minene leki wango alamuki leki na lamuki atuniye omoni nini qu'est-ce qui se passe oganga kipona nini leki yinko lobelo mo kote a insisté nini omoni nini ali ko lobelo mo kote batigeleki nango pende mwa eleki 3 semaines après akwesu malade ndeke akanaki wenzi tanga yeko zonga a déposer biloko tutunga po bana kolamba boya se reposer akwesu malade ndeke heureusement yana yazaki wana asali kaka même mouvement ezongisiye ya bi trop c'est trop yebisanga omoni nini siko cette fois là jeune fille a lobby abino na mone lili moka munde benenga boye bu epesi ngo banga mama na moni papa oh moni papa yoza yaki na âge 5 ans papa ebi ndenge nini omoni azoloba nini o papa otinda ngai nakende kozwa minerval epa ya papa leki oh kende kozwa minerval papa leki ne pona nini ono papa abino papa leki fatangisa ngai classe oh mais biso molo totangisa kayo classe qu'est-ce qui ne va pas entre parenthèses balobino papa leki na bango azalaka na misala ya mabe nzoka papa leki nde mutu aboma yaya na ye tanga tanga ye classe Cécilie azui musala akonta kiso ba meso soki nini basenga sacrifice alegisa ya do ye mutu aboma yaya na tanga ye classe wana quelle ingratitude ya ngona pe yaya na monde akenda ayeko zonga vengeance ya ngona tuna kibino soki mutu akufi azonga ya solo toko découvrir yango ndenge awa zaka pièce contre pièce to benga ki pasteur wa délivra ki ye bokoyoka ngo awa ndeko na kotolo image komona po biso zaka pièce contre pièce to betaka lisoro to démontrer pour na kolakisa ke vérité zali awa to vérité zali koto bino mone bo jijaka makama mais yo ko ne pas noko ngene ke noko asana misala ma be consort ote papa lobi na kendeka akuna effectivement akenda pepa ya noko no bangona akeko fanda kuna pendant quelque temps ayiba sala ayiba kana ya kosakana te jour moko boye ba pesi ye biloko na sani moko spécial quand de saka bachaka biloko na mesa ye falaka liye wana mwasi ya ndoko na bino yo biloko no ya ngoyo kaka ndenge Saint Esprit asalaka ya déplacer le mwana ya ndoko no bango ya le biloko wana mama na bango abi oh yo ole biloko atudis ko mwana na ye est-ce que vous comprenez histoire yango parce que mwasi ya ndoko na bango atuni siko mwana na ye moko biloko oyo ya mutu kingani ya ser oyo akufaka na muki nana le yango olonga mna ole yango pona nini noko na bango pa ya fâché do papa na bango jour soko kufa ndengwa na biloko ya bato soko loko za ya yote ko liaka te abi epesi ye pe ko banga ah mais et comme sou biloko la ngana biloko ya okabula mo ndenge nini qu'est-ce qu'il a fait azongi na esiko pa ya na bango su ya mwasi azongi su pa ya na bango mwasi tanga azongi pa ya na bango mwasi article est sur piquer crise té ya la bango ta expliquer la bango ndengo ya la bango na mpa ezama spirituel tellement yebi que papa le ki no yango makambo mabe
et pesi milinga milinga mais ba yeba kite ke papa le ki na bango nde aboma yi papa na bango vérité ko bima wapi ya na bango nde asambelaka bino to kende l'église moko songolo esika na sambelaka to kende siko oya kufa ki habite na okena église habite mais au fana randa kuboye au sana ba situation moko ya bien te to kende église ba être kuna le sunye ozala tangu ba kende église kaka ndenge ba sambelaka ba bandi ko expliquer pasteur prophète tala likambo ezaboye likambo ezaboye likambo ezaboye prophète asambeli pona ndeko ya kufa ki qu'est-ce qui s'est passé boyebi ka ndezalaka tala bandi ko sambela asambeli kaka basi na mesna okoya jeune fille wana akwei kokama somo bandeko tata na bango ya kufa abandi koloba na kati ya jeune fille wana keno ezangai mutu nabimelaka mwana ngai natindaka ye akende kosenga minerval kuna pa ya ndeko na ngai po nga mpe natangisaka ye pe ifo asunga bana na ngai tokobenga ngo nini est-ce que papa yaki ndenga solo to na ndenge moko demande que moi je ne comprends pas topesa nga mutu koswali solo oyo batuni ye me pona nini olingi kaka ndeko na yo asunga yo kufa na liwa nini papa na bino babomaki ngai mutabomaki ngai leki na ngai wana na ndeko mususu moko akufa yaya na côté na image mo na yo moko ndi bazoloba somo po ezaka pièce contre pièce. Tango pasteur abandi ko délivrer a bengani molimo kufa oya papa la kata tota mwana wana papa boye ko kende molimo na boye ko bima par rapport prière le kai makasi ndeko wana to molimo ya mowe wana kata mwana jeune fille et bimaki qu'est-ce qu'elle a fait papa tanga bima tota mwana na wana ayibi na molimo ya mwana na ya kena ngona na cimetière do bajio molimo mwana wana akufi tanga kufi pasteur asambeli prophète nan prophète asambeli molimo ya mwana wana ezongi a expliquer sikoyo bakedaki na molimo na ye wapi yaya naliko loba mingi te pièce contre pièce avant de conclure yo moko tala yoka tala bakamelekaki ah la commission, ça va qui espère là bas. La ligne molimo a mutu oya kufa kala e bana koloba. Go. Olingi ni na zoto. Yebi sanga nini olingi. Fongola munoko ne loba. Afongoli munoko na hii. Afongoli. Nazongisi maluba nazongisi. Lionel Loba. Obimilake pourquoi? Ah? Tu as la pose à toi et bagarre à vérité. Pourquoi Obimilake? Fongola! Allez, Maloba, écoute. Loba. Attends. Olivia Tanga? Yango Bimelakaye? Mais pourquoi quand Olingi ka Bimelaye? Pour la nuit. Et là, on dit yozo luki panaye. Alu kambo amnewa. Alu kambo amnewa yango oyaka Bimelaye?
ezoloba nga na bengi babomaki yo bato babomaki oyebi bango baza na bomoi Moko. loba Moko. Akufi. moko asali nini Akufaki. akufaki ok sikoyo mpona nini otindaka ye pa papa leki poso obimeli otindaka ye pa papa leki problème nini ezosalama entre yo na papa leki Nga mpe nasungaki ye mpe asunga mwana na ngai. asungaka ye Papa na biso moto abokoli na mama na biso banda na papa Lubumbashi. leki na bino Abokoli papa le na biso banda na Lubumbashi ti aye Kinshasa ntango université ti nde lelo akoma bongo. Mais biso akipa biso te. Tina nde pe papa akufi. Aza na moyen, aza na mbongo mtekenta baji bazo voyage sika nani. Aza penda na mbongo mais akipa biso te. Azalaki kunipana ti babiloko nyonso kokwea makambo nyonso kokwea ewuti kuna mokolo mosusu balamba batie biloko wana batiaka motambo batielaka ye me mwana na ye ya mobali soki 4e bo nde moto azwaka biloko wana alie ntango alie biloko wana balala te na butu papa leki akomi koya azotuna kaka mwana yo liaki ye lobi naliaki yo liaki naliaki mwana na ye alobi mama nga naliaki na sani mama na bango bandi koloba na papa na bango yo kokufa kabo biloko batielaki yo te batielaki motu mosusu sikoyo bozwaka kotuna ye sikoyo motema na ye place ezalaki alobi soki sani oyo batielaki ngai ya mabe yango nga na ngai nalia ngai nakufa na place ya mwana na bango nzambe merci ndenge epani ngai ale deuxième lisusu ya balambi biloko ye azalaki libanda ye mama na mwasa papa leki akaboli biloko azwi biloko na sani na ye atiaki soki eloko ya mabe vaza uti libanda aye basolola pe beka ba jeune fille aye azwi sani ya biloko ya ye wana balingi balia bandi kowelela sani wana ezali nini ekwe epanzani mwasa papa leki asiliki atomboki abengani bana wana ali mwana wana ke libanda sombi poso aye nango bale bango mibale deuxième fois ndenge moko alobi amonaka papa leki na chambre na ye kokota na babougie na ye ndenge amonaka esprit esali te ali na ntango azwi bintsaka na ye ayepa mama ayepa bamama ntango ayepa bamama na papa leki aye na ntongo aye na ntongo ntango aye mbala moko asiliki charlotte aza wapi bango atindi bana bokende kozwa charlotte obligatoire ya kozonga kaka awa ntango baye bakuti charlotte ayepa na nga bakei bakuti ya na biso ya liboso na mama makulutu papa lobi toya kozwa charlotte so toke na ye te akobeta biso ya na biso alobi asali nini problème te eloko problème te me alobi kaka tokende na ye ya na biso atali jamais charlotte osala nini akokende te so bino bokozonga bozonga bana wana baboyi balali mpe na ndako ya bamama bapesi bango biloko ya kolia baboyi ntina ntango balamu tanke oblige bakende na ye ti ya na biso aboya bakenda bana na bazonga ti atikala ntango atikala likoko ebandi soki avandika bo molili akwe soki avandika molili akwe esprit ezoloba eza charlotte ete oyo liona na bengi atambolaka liona nde moto na bengi ayao omoni so moto babomi ke mikolo na ye ekoka te Voilà, je crois vous reconnaître wana mutu oyo alamusi mutu Pasteur Bishima Ezekiel. Est-ce que mutu wana alamuki ya solo tala kumamba tala kuntseki bino monde bokoyeba ndenge na esaka bino awa na radio lokole tozalaka na système ya pièce contre pièce tobengaki Pasteur Bishima boyoka ye ndenge alobaki son wana eza wapi Pasteur Bishima boyoka ye ndenge alobaki donc Pasteur Bishima expliquaki biso
bolimbisi mukie boyoka pasteur Bishima otobengaki ye a expliqué qu'est-ce qui s'est passé boyoka makambo oye alobaki po azaka pièce contre pièce boyoka ye. Allez-y. Merci beaucoup. Bonjour. Nabalandi Nyonso à Radio Lokole. Ngai prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima Ninene. Voilà. Eza ke mwana wana papa na yakufa. Leka papa na ende atikala na bango yimtana bomboy. Alors tant que papa na ye azaki vivant a beaucoup la leki na ye atangisi ba classe leki na ye a se retrouver na vie azun musala. Alors leki na ye abumi papa ya mwana wana na kindoki. Sikoyo po akoma na mbongo akisi. Alors tant sikoyo mwana wana tant papa kufi bango bakomi ko souffrir. Alors papa komi ko bimela mwana ne ya mwasi mwana ya suka. Akomi ko bimela ye ko yebisa yeke tala mutu bominga boye me kende ka pa mutu wana lokola nga na salisa ye pa salisa bino. Alors akoma siko ko bimela mwana donc comme akoma ko bimela mwana na ye akomisa mwana ne lokola kiole. Mwana ko fanda boye molile kota koi amoni papa bimi papa ko kende pa tindie ake ko mbongo aye pa pesi famille. Donc famille siko ba moni eloko wana eza bien te. Comment papa déjà kufa kala à 2000 ans plutôt akufa kala depuis ba 2015 akoma ko bimela yo pona nini eza bien te to ki ne pas ba pasteur. Nde ba luki ba pasteur ebele bazu solution te. Nde ba yeke pa nanga l'homme de Bishima mo pepera takate. Tant ba ye une fois na yambi bango kofana kato vandi sake baloba na makambo na bona moni mutu moko akufa abimi na nzoto fi wana azu flèche a betinga tanga betinga na sutuki na mbala mona ebisi famille bolongwa bisika boza bo vanda na loboko na nga ya gauche tant ba vanda na loboko na nga ya gauche parce que na yebe déjà ange na nga telema na loboko ya droite nde na bandi osola na bango ali nde ba yebisi ngote leki na biso akoyaka amonaka papa akufa abimelaka ye. Allez, tant que yebisi nga bongo ngamba moko na ye na décréter mbala moko onction. Allez, mwana wana koi yango mona bengaki esprit ya papa na bango pona yebaki ezawana ebimi na cercueil yo kokota na kata mwana nde na bandi kotuna ye pourquoi bimilaka mwana nda bandi koluba na bimilaka parce que mbana nga bazo souffrir mutabomi ngai tala tangi bakombo moto boya kolesa na caméra yango na koti na mwana nga po mwana kende ko sala vengeance. Anaccepté so ça la vengeance ça là yo moko poza mutu kufa ko utiliser mwana mukie boité puis fille na za na ba 18 ans oko ko utiliser boité ça bien te aza mwana mwasi nde papa na bango asili ka bi jamais aza mwana ngai ngana kana na posa na sunga ye nde to bandi oswana na mutu kufa. Alors tant na pesi mitinda azonga na cercueil ali asali sabotage azuna esprit ya mwana ne akena na cercueil de mwana kufa ki ba vidéo ezali et nde la bandi ko bunda na zonsi mwana na vie. Voilà. Boyoki, comment est-ce que moi na kufaki, papa na ye, a yibake suna ye, a zongi na cimetière, Bishima, a bondeli, a zongisi, molimo mwana sekui. Makamba ko sekui sabatu oyo. Na esa kabini aba papa ya bwanya, ba ye ya bwanya, ba mama ya bwanya bazalaka. Mutuna mutu a tiré conclusion. To tuna ki mutuna, et pas ya Bishima. Ba to yeba ka soki muta kufi, akufi na ile ya libéré balobaka oh toi un arabe esprit est-ce que ce qui muta kufi asana droit ya kozonga so ça ba dégâts ndenge papa na ngai ça ba dégâts wana yoka réponse ya Bishima pesa ki biso suivez. OK nayoki merci beaucoup papa fiston. Alors et ça kabo ce qui muta kufi parce que toi la deux mort avant le temps et mort dans la volonté de Dieu. So mutu babomi avant le temps. Par exemple, nzamba kanaki a vivre 70 ans na mokili. Mais bango tanga kokisi 50 ans babomi. Alors molimo mutu wana okena l'au-delà te e bando yenga pendant 20 ans. Izo yenga na mokili awa po évangile na mutu abomi. Alors ce qui maintenant
ke molimo ya mutu wana eza makasi ekobanda kokende ti na famille na ye ekende kopesa sango ubie kota na mutu moko afin ke abundisa mutu oyo abomi ye. Donc yango mpe ekoviva pendant 20 ans parce que bakana nzambe akana abika na mokili 70 ans alors babomi ye na 50 ans etikali 20 ans 20 ans nyonso aovivre na mokili. Yango monaka bato basalelaka nécromancie ou bien bamedium basalelaka milimo oyo bato baboma avant po bakoma kotinda bango bakende na bamission. Même baprêtre catholique ebele basalelaka besprit ya bato bakufa. Donc mwana mwasi oyo lokola papa na ye baboma ye donc papa na ye molimo papa na ye esengeli ye vivre na mokili ti mokolo bane na ye kokoka nde porte ya séjour de mort efungwami. En fait mutu oyo babomi avant le temps porte à séjour de mort efungwamaka te ti mukolo oyo banene kokoka nde porte séjour de mort efungwami nde molimo na ye eke ko rejoindre cimetière. Donc c'est ça. Donc mwana mwasi oyo babomaki papa na ye nde molimo papa na ye ekoma kozonga kokota na kati na ye mpe kosola na ye. Voilà. Wana ezalaki bongo prophète Bishima expliqué. On a pu apprendre quelque chose. Bon, tout n'est pas ce que mutuna. Ce qui mutu abomi na 10 ans et qu'il fallait que na 70 ans. Donc pendant 60 ans, akobando yenga yenga ndengo wana avant porte ya séjour de mort efungoma. Ndenge prophète Bishima lobi. Tala kunseki, tala kumamba. Ande kolisolo lelo epesi ngambo mutu ko swa. Na ebite naza wapi. Mais bito lokola ba papa ya bwanya, ba mama ya bwanya, ba yaya ya bwanya pour tirer conclusion. Nga conclusion exacte. Et monsieur Sili A. Merci na mama Rina Umbi, coordonnatrice ya Radio Lokole Télévision. Mais aussi il y a Twin Family 24 TV. Bandeko sosa na besto beta lisolo na yo. Benga biso na numéro rédaction plus 27 67 64 320 85. Soko zubisote tika message voice note tika voice. Beta lisolo comme il se doit. Soko lingi. Totanga kombo tokotanga kombo. Soki pe boy totanga kombo te tokotanga kombo te. Émission Sili Awa. Émission oyo pesinga mutu koswa. Na ebite conclusion za nini? Ezali ya solo to ezali lokuta. Mais to beti kaka. Prophète Bishima alobi eratakate. Ba prophète na eratakate. Yango abto landaki e pièce contre pièce. Prophète Bishima to na yepena nzoto na nzoto benaboye. Asali prophétie to lani foto tuna. Il faut expliquer rabiso. Ya bangite makambo la musaka bato oyo elukila pasteur ko makambo awa ala musimutu. Toko la deuxième partie. Boyoka jeune fille la chaque temps papa na zoki molimo na yakina na cimetière basala ki wapi. Mais pona lelo mutu salinga kuswa. Nakati na nuawa. Nakati ya. Shap shap. Echara. Lisolo ya somo.